breaking news, kolala kolamuka bitidité, lelo kuta breaking news te, ezali kolala kolamuka bitidité, kolala kolamuka bitidité ezali émission tu na on tongo to benga yango bongo réveil matinal to petit déjeuner. Na petit déjeuner ya lelo basango toza nango ya Kinshasa, Masasa ezobeta na kananga na côté ya est bazolinga basala objectif ya Rwandais na Kabila oyo azoboya kosigner baccord yali basala République unie de Kivu oyo ozomona bazoboma côté ya est kuna tout kodepeple bacongolais kotia barace mosusu bajuif batanzanien baougandais barwandais na baéthiopien oyo bazoya kuna ezali baplan oyo yango bozomona ke Kanambe azolinga jamais kosigner baccord wana ekota en vigueur parce que mpona ye il faut akabola Congo balkanisation ezosalama. Alors nangi naloba mingi lelo sur la diaspora. Diaspora ezali groupe ya bato oyo bauti mboka moko bake kose trouver libanda neti biso nayokaka bato ebele babi diaspora ya Katanga, diaspora ya Kananga, diaspora ya Kasai, diaspora ya Bandundu. Wana ezali tribalisme, ezali régionalisme. Diaspora eza kaka moko, ezali diaspora congolaise. Et na kobetela bino mwa histoire moko. Nzambe muto akabola Congo ndenge eza bongo te. Nzambe atusha ba européen na réunion monene esalamaka na Berlin, sika Bismarck asalaka mpona kokabola Congo, sika basala partage Afrique. Alors l'air basalaki partage Afrique balandaki par rapport ya ndenge ba dialecte ezali. Bakabola ngo na kizunguzungu te na kwiti te, bakabola ngo bayebaki tina. Soko zui bambala okomona bango bauti Angola bazali bongo na Bandundu bakei ti okomona baza ba familial na baluba bakei ti omona bamusu baza bongo na Zambie. Soko tali batetela ezali tribu moko oyo ezali na Lede Kasai, ezali na Maniema, ezali pe na Katanga. Donc kuna ba changer bakombo me ba mboko moko eza pe na Équateur. Bango na ba Mongo, bango na batetela, bango na soki bankusu soki banini na ba ekolo mosusu. Donc soko lobi lelo okabola Congo, okabola batetela ndenge nini, okabola bambala ndenge nini, okabola baluba ndenge nini, bato wana moye bokabola bango eza te. Alors eloko nini sikoyo diaspora ekoki kosala? Diaspora congolaise, félicitations na nyonso bosali. Kotelema totelemi, kotia Kabila moto totie, kotia pression totie. Mais eloko nini totali, eloko nini tofaillir, toyeko mona ke diaspora congolaise ezalaki infiltré. Tozalaki na bato oyo bazali kosala bakope esimbaka su te, bato bazalaki bamiyibi, bakope na bango esimbaka su te, balingi misala te, bamonaki sikoyo ke bazali koluka possibilité ya kozonga Kinshasa. Alors lokola moya kozonga Kinshasa eza te, bayaki koinfiltre komba, babima lokola balider, sima bato ya Kinshasa baorekrite bango. Boyebi bakombo na bango, lelo oyo Rex Kazadi baza wapi, lelo oyo peuple mokonzi bango kutu basomba bango avec 1000 euros osombi bango, lelo oyo groupe ebele meme awa na Angleterre boyebi bango bapanzani balobela su kombate bato bakoma bato aner bakoma même kofunda bato tout simplement parce que bazali na vision te. Toza susu na problème mosusu, problème ya monene yali ntango tozoloba toke kolibere mboka, esengeli koyeba diaspora ya monde entier, printemps arabe, Israël, bato ya Israël, bajuif ya diaspora nde basanganaki basali nyonso babundi mpona 1948 Israël ekoma état. Diaspora ya Égypte nde esalaki ete babengana Mubarak. Diaspora ya Libye nde esalaki te malgré basalaki erreur ya koboma Kadhafi. Diaspora ya Burkina Faso nde esalaki babengana Blaise Compaoré.
Alors, diaspora congolaise, ezali diaspora moko na félicité mosala nyonso tosali, mais naye ko remarquer que tozali ba émotive, tozali bato tosalaka ba réaction par rapport à émotion. Soki toyoki babomi ye, soki toyoki batumbi ye, kivu ekei ye, goma ekei, ale tobimi biso nyonso na balabala. Soki kimi ekoti, kuna bazoboma, kuna bazodepeuple, etali biso sute. Mpo na nini? Parce que na kati ya diaspora, ça m'a écœuré, ça m'a fait beaucoup de mal. Ya komona ke le 8 mars ezali journée ya droit à la femme. Ezali journée ya fête à la femme te. Ezali journée à fêter te. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué dans la diaspora congolaise, que ce soit à Londres, à Paris, à Birmingham, Manchester, Belgique, un peu partout, Canada, États-Unis, Afrique du Sud, les gens se sont mis à danser, à se saouler, soit disant que bazo fêter fête à la femme. Or, na statistique toza nango, so eza na mwasi oyo à connaître pété 50 ans durant, 50 dernières années, c'est la femme congolaise. Ba piller ye, ba violer ye, ba ridiculiser ye, na ba criminel, na ba musicien ko bimse bolumbu, ko bimsa me bolumbu ne tant que journaliste na ba Facebook na ba wapi. Donc mwasi ya Congo aza respecté te. Pire encore, bana ya basi ya Congo ba bébé na bango bazo violer bango. Combien de ba mama ya Congo bakundi bango na ba fausse commune? Combien de ba mama ya Congo bazo telenga na parci par là? Combien de ba mama ya Congo baza na ba boloko? Combien de ba mama ya Congo ba violer bango, ba perda, ba mutiler bango? Mais comment se fait-il bana ya Congo, ba sœur ya Congo bazo bina, bazo mela, balobi fête ya mwasi ya Congo, mwasi ezali. Soki eza na bato fo ba fêter te, ezali biso ba Congolais. Ça me cœur ya komona ba Congolais bazo lela, ba Congolais bazo bina, ba Congolais bazo mela. Et pourtant ba Congolais bazifu bazala bata liboso oyo bakolela, bata liboso oyo bakoluka, ba se révolter pour na mboka na bango. Mais loko ni to mona lelo, ba Congolais bakomi ba grand danseur, ba grand buveur, tout simplement parce que diaspora ezo sala mosala nango bien te. Diaspora eloko liboso il fallait et sangisa bato et localiser banani baza ba vrai combattant et banani baza ba ivré, parce que lisolo ya ivré ezo continuer. Bible elobi bakozala ya malamu na mabe, ya mabe boye bango na tango nango pe na misala nango. Il a fallu to sangisa ivré, to tiango pembeni, ba vrai combattant bazali, ba o baza na souci ya ko libérer mboka neti nga na yo o bozola na biso tozali biso na biso toyebi sikoyo ke tozali na problème moko makasi. Bato ebele balobi bango basambelaka te po christianisme ezali nzamba mindele. Bien aimé, na ina informé eloko moko. C'est vrai mindele ba utiliser Bible na ndenge ya mabe, ndenge pe ba pasteur congolais, ba pasteur ya bato mino bazo utiliser Bible pour na ko violer, pour na ko yiba. Mais Bible eza véridique, Bible eza la pensée révélée de Dieu atia ngo na bato. Et puis soki na bato, soki eza na bato ba yibaka te, les gens qui ont fait l'histoire, les gens qui sont dans la Bible, les gens qui ont fait que la Bible soit. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire des Noirs. Dans le 21e siècle, puis technologie a tellement évolué. Nangonga Oyo, monde comme petit village, bah sangonyo sur internet. Bien sûr, bah te belé bah na internet, kota la côté bah ba bulumbu, kota la côté bah zofinga, kota bah polémique, mais bah utiliser internet kota ko so information te kende bêta, les vrais Bantous d'origine, ce sont les Noirs. Biso Oyo, nde ba Noirs. Comment expliquer na biso ba Bantou, moi na soka koksi 8e jour, ya mobali bakata kengenga, pe bake représenter et pasa nzambe, et pas na biso pe to sala ndenge moko, comment ezo sala make na coutume juive, mwana mwasi, mwana tata mwasi akobala mwana noko, et pas na biso pe sala maka, babenga ngo kinchwi. Comment biloko oya ba juif eko se retrouver par la biso? Comment baluba bazali na bato basa babenga bababa, tala elateli ya bababa, tala bakwafu na bango tani ezali coutume juive? Comment na ba parti nyonso tu ya bakwe nyonso ya Congo tozo se retrouver na ba coutume juive? Eza par hasard te, mindele babengana biso po batika
race oyo eza kuna baya bajuif te, bavrai juif bakolo histoire eza biso. Ntango roi ya France akei na Egypte ake koremarke ke bapharaon nyonso tu bazolo na bango ezalaki ya banoir. Il a été tellement déçu que azwa munduki abuka bazolo nyonso tu po akamwaki ke noir nde asala histoire ya Egypte ya bapyramide ya banyonso. C'est-à-dire que Nemrod o bozoka Nemrod o azwa kotunga tour de Babel na Bible, c'était noir. Même tango Paul azokoma les prophètes qui ont prophétisé là, c'était des noirs. Mais na histoire soko longoli Bible bakomi yango na amaréen. Et l'ongwe amaréen eye na grec, ba traduire en grec. Les ba traduire en grec échanger ba mot muso échanger. Les ba traduire na français et perdre ba mot. Les ba yena na chiluba na lingala na français na yikongo et perdre ba mot. Mais tikali sens moko kaka nzambe. Donc muto asolo ba ki asambela kimbangu mais ayebi nzambe te azana erreur parce que kimbangu ye moko azali kosambela nzambe ya Yesu Kristo mobateli motomboli moneto. Kimbangu atatoli Yesu. Kimbangu alobi aza serviteur ya Dieu vivant ya Jésus Christ. Mais lelo comment bino bozo ndima kimbangu bozo boya Yesu. Donc tozana bato baza envoûté, bato baza na ba problème. Tala bato wana baboyi Bible o mundela yaki nango. Baboyi Yesu o mundela yaki nango. Mais balingi diamba, balingi bangi, balingi whisky o mundela yaki nango, na bilamba mundela yaki nango balingi. Mais makambo ya spirituel baboyi. Donc ozomona ke génération oyo ezali génération moko yana ba problème. Tout simplement parce que diaspora na biso eza organisé te. Lelo oyo na ko apprendre bino soki diaspora na biso eza ki organisé, eloko ya liboso tokopesa embargo. Président Congo azali Rwandais. Maman est Rwandais, tata est Rwandais. Président Sénat ya Congo aza Rwandais. Et ba poste ya ba généraux ya ba base militaire nyon surtout na Congo eza ba Rwandais. Balimba sala République unie de Kivu boye biango bazo boma bazo détruit pe mbongo na biso ya o babenga office ya Ofida mbongo nyonso Ofida biloko totindaka na ba douane biloko totindaka na fret biloko totindaka na avion na wapi bazo zwango ezokende na Rwanda. Boyeba lelo na Lac Kivu eza na métal, eza na nini banini ya métal. Alors bazozwa gaz métallique wana ya mingi eza na Congo. Bakotsa tiyo eleka ti na Congo. Na se ya Congo ba Rwandais na ba Canadien bato bazoteka ngo biso ba Congolais tozo eloko moko te parce que président mboka wana azali Rwandais batindi ye wana aya kosala biloko ndenge wana. Alors biso sikoso tozaki mayele tonga tosala réunion toyokani tolobino pona kobundisa bato oyo avant tozwa minduki avant que quoi que ce soit tozwa nanu babiloko nyonso famille na famille azala na poto atala soki aza na possibilité osomba ndako atie balocataire famille ne vivaka na mbongo wana soki akokosomba minibus atindi soki après botindi biloko botinda lisusu eloko te topesa embargo tokotinda mbongo te na western tokotinda eloko te parce que na ngonga oyo biso toza ba vrai partenaire ya Kabila azoboma Kabila akreaka misala te biso tokoma ba ministre ya finance na social ya Congo so mutu azobela na famille na yo so otindi kisi te akufi même soki akufi na bato Kabila azoboma biso bato tozokunda bango Kimbuta aye kosala cimetière ya monene azokundisa mabele ya 5000 yali ya 10000 dollars yali banani bafuta ngo biso bata diaspora. Oh soki tozali mayele tostope biloko wana nyonso tu tokineli bango mboka biso tosorganize toluki ba pays ya ami ezali ba pays oyo batikali ba mi na Congo eyali ba pays lokola ba Zimbabwe ba pays lokola ba même ba Afrique du Sud wana toko changer na bango ezaka masolo botie masolo na mesa ba pays wana tobi bino na Kabila bozo gagner ni bobozonga na biso bakolo mboka tokoyoka na botoko na makambo bozo mabele na biso ya te mais na sous-sol na biso toza na richesse bokozwa so boyede biso bokozwa pourcentage tel bato wana bakoya na armée na bango to bengani occupation totie état de droit esika o Congolais nyonso tout akozala na social Congolais nyonso tout habitat pour tous santé pour tous scolarité ezofele ba universitaire bakozwa ba bourse wana ezali ba plan d'action ya biso front pour la libération totale du Congo soki nzambe asuni biso tozwi ba faire. Alors Congolais nyonso to akozala na droit ozala na ndako ndenge tozala awa
Congolais azosala te bazofuta ye, baboti o bana bana bazofuta bango ti mwana kokisa 18 ans, mwana nyonso azokende école sociale esali makambo nyonso tu ezosala. Mais sikoyo biso oyo toza na diaspora tokoti na biso na distraction, tokoti na biso na nyonso lelo oyo bakor ekosinyame te Kabila boy na ye mpe azosapprêter akende kosala oyo azobenga référendum. Na référendum wana ekozala banani bapesi possibilité olenga nkoi bamatungulu bato wana nyonso tu. Or bato wana tu balobi baza bakongolais. Na qualité na ngai ya messager ya Nzambe nazofunda groupe ma olenga nkoi epai ya satana te, mais nazotika bango na justice ya Nzambe. Bamakila bato nyonso tu bamama o bato tu bazokufa sikoyo nde tokoloba bo na Katanga kuna masasi ezobeta bato bazokufa kuna makila na bango ekweya likolo na bango Nzambe ajuge bango. Comment bato oyo balobi bazali opposition bake boyoka na Kabila babandaki masolo ekoma na suka boyi kosine, c'est-à-dire aroule bango. Papa Etienne Tshisekedi, président légitime à Congo, akufi ça fait 40 jours. Ti lelo aza premier mutu na monde o aza mokonzi monene akufi e bemene 40 jours ti siko eza na morgue parce que gouvernement ezoboya kokunda parce que basimisi bango touche. Parce que basalaki bakor moko o bango bayebaki te bakwei na mutambu na bango bakomi kosimisa bango touche. Et eloko ezokamusanga comment opposition IDPS eko kosala alliance na Moïse Katumbi o azali zambien o azali criminel o ya boma ayiba na Congo oyo asala baventure ebele bino bokeko sala alliance na ye pour que nous koma le prochain président ya Congo. Bomoni sikoyo tina ni Kabila azosaka na biso entre temps Moïse Katumbi azali ami personnel pe ya Kabila aloba pe akoko kotrahi Kabila te pe azo jouer jeu ya Kagame na Kabila parce que balingi ezala ndengwana bande ko na ngai toko tonga mboka ngo ndenge nini toko sala ndenge nini combattant ya solo originaire ya mboka azali muto ya comprendre makambo azali muto azaka sima ya maloba azali muto azaka sima peuple azali muto azaka sima population. Biso tozali ba combattant ya boni biso tozali ba révolutionnaire ya ndenge nini oyo likolo ya 100 000 likolo ya 100 000 côté likolo ya 1000 euros ya 50 euros ya 200 euros ya 500 euros o bato mosusu basombaka likolo ya sapato to costume bozoteka mboka lelo tosuki wapi bakombata nyonso tu oyo bazalaki awa boyebisanga lelo baza na Kinshasa baosala nini bake kolanda bapesa bango poste. Nzambe abeta ta bango bazwa poison ya Rwandais po balapa kozala batraître biso oyo bazosollicite biso basollicitation ezoya de gauche à droite. Mais lokola toza na objectif lokola toyebi ke tokoki kotravaille na sa bowumbu te tokondima te il faut tozala na communauté moko forte tozala na diaspora moko forte po toyeba ndenge nini kolibere mboka. Bato baza na Kinshasa esi basombama baa na moral te baza nsima mbongo baa nsima basi tala bato lokola ba Cameroun Vital na age na ye azokende kalamita kokisa 60 ans azokende kobala mwasi ya bato oyo bato tu bayebi na mokili asali yango ata kobatama te soki azalaki mayele lokola aza ne pasteur aza mopagano ata kosala amemi yango publiquement ebomi na carrière na ye ezindisi ye bato bakimi ye bato ya ndenge wana nde baza na moral te bango wana nde bozolinga bakoma prochain président ya Congo. Tozali na groupe ya babandi Kabila bato na ye nyonso to ya barubero ya bango groupe ya bacriminel ya babandi oyo bazoboma bato batala te bato wana baya na Congo face na bango fu bakutana na bato ya makasi bato baza na esprit ya ngolu bato basangani bazo ba langage moko. Mais lelo oyo bazoboma na Congo bazopie toza na kesi te ya Congo lelo so likambo ekoyi toza na kesi moko te toza organisé te. Félicitations na ba Congolais oyo bakendeki na lae kofunda Kabila mais ça suffisant te il faut pe lisusu bao baza na Amérique bakende liboso ya ONU pe bakende liboso ya administration Trump pe bakende liboso ya Congrès américain kofunda ba crime nyonso tozosala na Congo babenga na Kabila bakanga ye bameme na CPI. Il faut pe bato baza na Bruxelles bakende liboso ya CE ya communauté économique na Bruxelles bakende komona bato wana ba oyo baza na biso toza na Angleterre tomona toke na parlement ba oyo baza na Bundes ndenge moko na Espagne na Italie na Canada na wapi
tozala biso nyonso tu tosala sikoyo politique bamisusu baobima libanda bamisusu bazomona baambassade banini bamisusu mpe na cc bazosolola deja bato nini bakoki kopesa biso passage mpo tokende kobengana Kabila parce que soki tozwi minduki te en fait tosala rébellion te oyo toutikisa non biso tokoatake kaka Kinshasa place bainstitution ezali soki tokangi Kabila tomemi ye na tribunal barwandais tu bakopakana tokojuge na baministre na ye na bato na ye oyo bakomi baprocureur généraux oyo bazosala la dictature koboma kosala bacrime à ciel ouvert il faut bato wana baleka na jugement mais bakoleka na jugement soki biso tozoorganize soki biso toza bomoko soki biso nyonso toza nsima idéologie moko idéal moko mais soki tokomi ke o biso toza bato ya église noire biso toza boye biso toza boye tala lelo oyo ne mwana nsemi abomisi bakongo ne mwana nsemi abomisi bato bazotika ye moto abomisi bato c'est-à-dire ezali likambo moko entre des amis boyebisa biso sikoyo bakangaki ye mpo na nini moto abomisi bato plus de 100 personnes bakufi bakangi ye na baarme bakangi ye na makambo ebele bato bakufi sikoyo bakangaki ye mpo na nini ntango toyebisaki bino eza baje bozango lokola tozokosa toza éveillé toyebi ndeni makambo wana etambola bandeko na nga ngonga ngoyo bosadere na front pour la libération totale du Congo soki tozo aspire bino confiance te boluka congolais moko na moko place ye azali aluka leader moko ya groupe moko ya révolution a intégré yango mpo tosorganize tolibere mboka biso badiaspora nde tokolibere mboka profesi ya papa Simon Kimbangu alobaki bana ya mvuluzi bana oyo bakouta na mikili ya libanda nde bakolibere mboka mais tozoorganize te yebisanga banda bacrime tu esalami ya tour oyo ya bafausse commune ebimi na Kananga organisation nini tosali bato tu bavandi yebisa ngai na ngonga oyo papa Etienne Tshisekedi bazokunda ye te rassemblement evandi rassemblement ekomi kobima kokende koluka susu bato Afrique oke bato Afrique wana nde bapays oyo ezopiye biso bakolinga meme pa kosolola na biso sikoyo dialogue eke wapi c'est-à-dire na basango na rassemblement na Kabila baza kobetala bango nzango bayokanaka baliaka mpo basakana na peuple kaka biso bato tozonyokwama donc tokomi na ngonga oyo biso moko bana Congo tozongela kolobela likambo ya soulèvement populaire mais ezala canalisé orienté et puis base ya nsima ekozala awa nazokende kobeta benda basoda matoi soda congolais partout oza na monde olapaka ndaye olobaka makila na opona ekolo ntango bazoboma bacongolais yo ozomela yo ozobina nzambe akotuna moko na moko journée malamu ezalaki kaka interpellation ezali la voix de celui qui crie dans le désert soki oyoki benganga na 0044 74 240 23 933 nakopesa yo masolo misusu mpe okoadere groupe na biso ya kolibere Congo kimia na yesu ezali epai na bino journée malamu merci bye bye Proverbe 30.